Capage TV. Capage TV. Intérêt maniqué ezanini na kati ya faire wana. C'est ça. Intérêt ya maniqué ezanini. Maniqué fali soga lala sindi. Intérêt no ezanini. Tango za komi benga toza warrior. Est-ce que za vrai warrior toza warrior masqué? Oza warrior te parce que makambo yo lobe c'est si ba warrior te. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis érotika la kusala yangote, érotika la kusala mate. Maintenant, il y a précisé dans les cambos, on dirait qui présent. Maniqué, on a dit qu'il fallait à la Cindy. C'est comme si dans tel on a fallu qu'il dans la Cindy, bah tu as l'image, bah tu n'avais pas photo et année on a pas qu'il n'a pas la Cindy. Et ça puis ma bête, on a souvent dit qu'il fallait à la Cindy, c'est normal. Mon tout fort dans un parcours à vie. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Fallait la langate pe erotika la kusala yangote erotika la kusala mate. Écoute na retenir na vidéo ya Cindy na ko poursuivre toute la vie. Toute ma vie. Est-ce que lui que dikama ko poursuivre na base na ngo ezani? Remoncage ya butu viera mbaboyaki. C'est ça. Viera ma stopper remoncage. Moi je suis devenu ton ombre. Na ko mapena elilingi na yo maniqué. On a ko poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi comme femme. Sors. Il y a besoin vouluzi. Tout on a posé maniqué qui na bloc. Alors ça la dirait qu'il a bloc. Bon on maniqué na bloc donc il y a brochette Cindy yaka. Tolini bongo. Ah live na bloc. Blanc maniqué bima penza na tibangu na kini marché. Bon Cindy, ngayo no sa live dans la kin marché na vani na pesi bino 40 minutes. Assez la biso live au bon mamate. Ya kikuku te, kapashula, personnalité. C'est kabangi. Bon katini. To boire la malédiction. To prouver to saka. To benga bamvuluzi. Ya mboka ho. To tchaba vie na changer. Si ya mensonge, mon corps kufa. Ko wanga na sibo. C'est bon, mais si il y a mensonge, tu as beaucoup de choses. Eh, on est en Congo. On est en Congo. Tu as beaucoup de choses. Tu as esprit en jeu. Viens Jora, pour ce baba c'est le message yo publié on est pour année. C'est ça. Pour niveau ça ba beza salité bongo. Mais à publier puis ba post. Ya man qui est pas ta publier. Avant to kota na wana to banana na o to publier le message à Prince Babia. Boza bité mama be. Propre moi na yo. Bozo sala bongo et combien de fois biso batalibanda. Bato bola ki sa bango libanda ke bolinga bango mi bolinga bango pour intérêt ba kabela bino ba bongo. Bolinga bango na mo voité. Prince Babia ça ne fait propre ya Kisinjora. Pourquoi bozo traiter moi na bongo? Pourquoi on a mérité bongo Prince Babia? On mérité bongo pourquoi? C'est parce que botomina anka bata mabumu mabe. Ata mabumu ngombe za bongo te. Bino za mabumu genre nini on ba benga bino. Des temps on peut babaniati Cindy ke ba masina banini yo pour mais ne devant bonga mona bombe monta tindela ngambongo. Ya solo. Ba batinde biso mbongo ya bana ki sensu bana masina bana ba ya ba tangu. Mais na uko sa hotel. On ba solo ba on ba challenge. Bongo de to vanda to bi film ba mona gombe atinde biso mbongo na poto. To zo ba koda bana poto ba tami na gombe. Ba koli na gombe ba botemi na gombe ba kenda ba poto to zo ba koda na bango. C'est que so ata même Antoine Tshisekedi n'intimidé. Finga bata ba kisensu na uti na mona vadia uto finga ma amwa kisensu. Eza nini? Banda to na YouTube bango batu batina ya biso mbongo ezaka bana kisensu masina des bonhommes qui collent partout. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et arrête beauté. Secret nangai et dans Ruth beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gam oy ata bébé en pakolango. Oy ezali pona thème métissé. Ngai la salle la yango. Mafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balinga kamuno kona ba ko mana ko mo rose ko ko 6 à peso da ko ko peso mo côté. Ruth beauté a biso oy. Oui, alors maman a les gambo. Nous tala, bakento. Nous t'en consultons comme si on t'a payé. Avant batalo dans le levant, t'as besoin de ça. Donc 0 kento. Oh. On a que batache mo salinga mwindu. Reta tindelingai mai oil les années vraiment naturel. Et ko baby sayote et ko salo allergique. Donc nous faisons naturel. Vous voyez ça? Prix de beauté. Alors ça la pizza va produire qui top. Oh batalo on a 4 mafuta. Soso pas comme mafuta roulo aujourd'hui c'est on nango pour chez la cat. Et ça l'inconvénient monter au ata bébé en pakola. Nous avons recommandé bino ba gamme ya Rite Beauté pour aux enfants vraiment déçus. En tout cas vous c'est là Rite Beauté a va produire malamu pona le poisson la bino o ezona pona ba kento surtout nous mettre c'est botala arama. Bon déjà ba kento ezate ba noir ezate ni ça na ya les colons à Tingani Kana Rite Beauté. Rite Beauté, Oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Neo Tam Tam, Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo poza. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossani loro. Na bossani. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Kapash Télévision, merci d'avoir rejoint ce soir partout dans le monde. Bolanda biso na ba Facebook na bino, ba Instagram, na page officielle na nga, to ko déjà 300 000 abonnés. Na moni WhatsApp na bien. Boya na TikTok, nga pe na nga TikTokers. Boya na TikTok et ça na bien. Je Mystique Lumière no na zo beta nga na zo mona kutu te a to moni présence ya Alex Condé, syndic le plus puissant. Alex Condé, syndic. C'est pour que ça te le voit nga na ebi Alex. Ah ouais, ya kala. Viens na biso ya kala. En tout cas, babi syndic e bongi botande ko ko sabe biso partout. To mata likolo ka biso. To sa na seka biso. En tout cas, ya Alex Oumela. Biso pena pona yo to voter sur la deuxième tour. Syndic e bongi, syndic e bongi to eza to na po makura. Po photo lobaka papa Fati beto ayoka ba message ba bomisaka. Te syndic ndeti boye. To na po makura muke mais syndic e pelise biso de courant. Ah. Mais faut ta la peka kawana. Te photo
lobaka papa Gentini Ngobila zo charge yo na Gentini te bon on la panani ye kaka wana ye kaka parce que belé to yebi ke ba ye pour intérêt pembe na pas Fati beton mais pas Fati zo bongisa na uti monga fula na moni banzela bazo fongola de monga fula elengesa ya solo o de kikuiti na yolo o ti papa bafongoli pe yolo bazo fongola banzela ngamo na tamboli na ngalo ba mabalo puta ese na kosala donc o Fati o sala il faut to bete la papa Fatima boko mais to longola bato ba yo yiba ya solo et puis il faut te profiter na mbokati ba bo voter souté bino ba bato ba polo la 5 000 francs ouais bandi déjà polo la 5 000 francs ba vote musu na voter mais o pas Fatima voter o musale ça ma bien ba Gentini Ngobila to wana to lelaki sa yo pour ezate bati la biso ba mwinda aka wana c'est là na 50aine bati la biso ba mwinda to wana posa de koti la boulevard to moni mwinda mais so to bimi na triomphal mwinda ezate ba to trangler biso ba bani ko trangler bazo trangler biso mingi biso to longola pourquoi biso to tena on comprend que to mamba série bazo trangler biso bazo boma biso pour nini manque ya courant to lingi courant galerie présidentielle atanga na vanda awa te ata pour bénéfice bato baza pour na besoin courant faut à la sociale to na besoin courant et ya kaka te syndic mai courant nini mais courant to ya ka to mona te c'est ça so ina zo ya galerie présidentielle na charge te yo kana kombo munene galerie présidentielle botia la présidentielle na suka botika on galerie pamba so courir aux raté c'est ça ben oui maman Acha to pesi ba mbote femme d'affaires to pesi ba mbote maître Pouloussi hyper puissant maître Ig Pouloussi on a maître na biso asala biso ba bien maître Ig maître Ig Pouloussi na galerie présidentielle à Kanga biso ko ya relation te oui to zala wana toujours ok. En tout cas, merci en tout cas CP, merci la présence là, et puis merci pour la disponibilité. Katina oh et si Kamalika Joazo Benga Okuna. Merci d'avoir nyonso bazo. Te ça va. Faut na changer pour na yoka na ya jopo amakambuiza. Merci d'avoir soutenir Bisso. Fabrice peut auto ça l'accident Malika. À ça accident. Pour compartir gloire à Dieu et l'homme va salamité. Ouais, baza ba musicien na Bisso to linga tout vendre ba bisa Bisso musicien tel la kufezo et le nombre d'effectifs. Même na ndinga rumba. Ouais, ba Fabrice baza ba musicien o pe ba beti abinisa ya mado mindele babina. To linga pe ba absence na bangote. En tout cas ba bo guérison na ye père double tala nga mère double. Ah c'est ça. Maman ba Jimo paradis. Merci beaucoup en tout cas. Fabrice ba bonne guérison na yo père double donc ngana bota ba naza maman ba Jimo paradis. Aux appels de ba Jimo bazoya. Bazoya. Ya solo. Oui, obligé. Amen, je reçois. Baroya ba Jimo paradis bana suka Nzambe, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Oui, tu botte Nzamba le poso hein. Na moni tendo kitoko hein. Otunya ko na pa kwa Nzambe. On dit aux walete. Na sota. On dit na rite pe okoma beta na subasima. Bana mafuta mo ba opesa yo me bo bombelanga. Matembele. Oui, tu botte. Tindelanga matembele ya ba face. Tozwa sima. Po na posa na ngote. Biso ten. Poten atona ba face mais soki ten za ma. C'est ça. Oyate. O lobby lo ka solo hein. Oh. Po baba koma ka sima ne makamba. O ko zo sima mais ten. Ten pe faut za la bien. Ya solo. Tu ko za ten ma be me ba face. Papa o vivre ten. Ten ma be me tolo. C'est ça. Oh ten na za ma be me tala poitou. Ten na za ma be ta ba fouengi. Papa o arrête non ka pona tolo to pona ni. Ten pe faut frapper. C'est ça. On a kapachula. Donc c'est un peu ça vraiment Rite Beauté Nzamba le poso. Merci beaucoup nayo. Maman Mireille Pakava Fondation Moderne Espoir. Leo na ina fondation Sigo. Ah na moni. Fondation. Ozo bakisaka ba fondation hein. Tozo bakisana za orpheline na kufela maman. OK. Rôle nanga eza fona soutenir bato bazana ba fondation. Merci Sylvie Ayombo. En tout cas merci beaucoup nayo pour la fondation. Oh eza ya moins de 18 ans. En Angleterre. Stress ya romona bato bakufa na ba est ba nini ebisi maman ba bongo nanga ba futa nga bombela ngango. La paix en Afrique. Mbongo ekoki monter leke belé moi na vie maman somba lupango na monga fula. Bien solo. Ba sombele lupango condition kitoko moi na 18 ans en Angleterre.
Ketia Denga. Ketia Denga. Donc on zappe déjà. Bravo. Donc il y a Soubasima. Poto Kende. Code Kita. Ah, biso to lingande so ekiti. Ekiti Kapashula aussi bien éviter to panjaji. Mais c'est Anthony Tshisekedi. Mama yango wana yango. Mais c'est Anthony Tshisekedi ba bonane na yo. Na bonane Soubasima. To le voler ba sosote malgré to le marote. Mais c'est Anthony Tshisekedi. Ba bonane na yo papa, fils de l'homme. Premier fils. Premier fils. Voilà. Il y a ville à Kinshasa. Merci. Toujours. Toujours. Mais tout le monde alors on dit ba ninga ba pakola Denis Kabuzo ba et maman Rostin mais ba pandi en déjà. Kasi ba tout so ba luka ba zona mabe. Ba ndo luka ba détruire na famille na oti. Ah ya solo. OK. Oh. Ba tout so ba luka ba détruire yo so ba zo ote. Ba luka ba détruire atana Xila Kapash. OK. Et censé ba mona ka tacle ya Xila Kapash ba représentant ce qu'on a ndinga Cynthia Kapash. Ah. Bongo ya to pesa na bande ko na biso ba conseil ngati na bana na ngana ndako so lipa pe katani ko bima na balabala te de fait que bato ba luka ba faire chienga ba otala ka mwana malika lipa pe katani photo ba zo ngona image o salinga oyibite oui eza bongo te ngapi na zuba video ya bato batindeli donc kebisa pe paka ben oui OK même na paka na nga mbisa na to bima na kwa to ke somba lipa so na lata la gomme na faut za sika faut za propre OK pour na ninga mpaka to ba luka ba faire chienga ba ozo mpaka na nga so ba monika mpaka na nga lipa pa moi gomme ko mo sila le bakangi photo bota mpaka na azangi mais moi to na ba négligence mo bo na ba vie na ninga pressé na ko bima pena zonga lipa pa mo bo na lati na camouflage na bima na coin mais ko ba luka ba faire chier capage bakangi ka lipa pa photo et quand on ça na YouTube to mona ngo belé bakanga bana batu ba photo bakanga ba bande ko ba photo ba vidéo batu to mona ndeko na biso ken piana bazo vidéo ya na ye ozo comprendre muta ole kapena venir ba keni ba keka pa luka kikanga ya ba keni po ba yoke ya ba keni azana po ma mutu boke kangi ka bo sale vidéo po yo publier c'est ça donc on a monde mo bo c'est très compliqué donc attends na poso la teli papa sikate o obligé o souzora li papa ya propre o bimana na coin c'est ça ozo mona kapachula donc o to ebi wana eza na mama Rosité ezaka tema batu baluka pe ya Denis oya Denis pe aluka batu emela zo bango pe na bandika ye parce que baluka ba sale vengeance ba ko isele kaka bazi ya mama batamutaka ba ye nango mama Rosité balati na mama Rosité mo kaze tourner la capuida Kinshasa même na ba famille ici bazara puida pour ba beti ba ya première na banga kota ya na kata YouTube akoma youtubeur OK faut pas mike bisako ce qui passait de l'île ça na problème na batuté pour ni ba ozo image ya mutumo ba yo tsango Rosile ici ah c'est ça pour ni ba bibisi ya passer à Tom Cité pour ni ba bete kaza ya papa passer à Tom ba yeko tiaka go ya passer de l'île ici pour ni pour la yeka sakota na mambango voilà donc biso bato to na kata YouTube na ba passer de l'île ici biso tu photo za la ka toujours keba bon bato ba luka ba sali biso so ba zu biso te ba ozo biso na bande ko na biso na bana na biso na bayana biso na baleki na biso le mambo solo mais na le makambo solo taka ba finga tina mama biso pesa kufela okosi ben oui ba image bakena no bongo ben oui na ba chaîne na batu na ba chaîne na YouTube ezali ba finga tina pesa mama imagine toi moto esa kufela bo ebi ndenga kufela kite bo ebi pesa liwe ezola kite parce que ndeto za bo capable ba liwe pesa to tambola ka ebi pesa ezola biso oye ba te na batu musu ba kufela ba boulevard ba tuta bango mavana na auda ata musu kimbateke mais ta musu auda kingasani mais ba tutie na boulevard parce que ba est-ce que imagine ba finga mama biso pesa kufela papa biso pesa kina makelele kuna ya bandani kota ba Elise Salumu loza ba tebele ba repêcher kuna place boyaka pena ejo oui est-ce que zaki banda koute te zenda ko malgré mbula so ekoti batu ba odinda na bango eza problème te mais ta place batu ba olala mais ba critique tina place mama biso akufa pour dire que ba luka ka ba pour ba faire chier biso bazo zo na ba place ba parents na biso ba kolela na ba place ba ndeko na biso ba vandaka na ba place pour que ba diminuer au kaka mais on eza ba réalité ya vie OK voilà des temps on peut ba baniati syndic ba masina banini yo pour mais ndé devant bonga mona bombe monta tindela ngambongo ya solo ba batinde biso mbongo yaka bana kisensu bana masina bana ba ya ba tangu mais na uko sa hotel on ba solo ba ona ba challenger kapashula bo
bongo nde tovanda moto bifi mo ba mwana gombe atinde biso mbona na poto tozo bakoda bana poto bakoli na gombe bakoli na gombe babotami na gombe bakende ba poto tozo bakodi na bango c'est que soki ata même mes Antoine Tshisekedi na intimité oh neto zabo bakodi tozo na YouTube ezaka ya bana kisanga bana kingasani bana masina bana batangu bana bakisoma bakenda poto et puis baza bango nde batona na poto po baba courager poto ndima batu ko ya solo hein ben oui ba courager ba uta kunati ba de bonhomme banani oh bangaba papa mama na mboka ba jina onoya masina kuna na kati mais au moins na code du pays etelema ngani na nena zawe banana banda YouTube na o amoni kaza mwana gomba botama na gomba ko na gomba tindela nga code yaka na WhatsApp loba malikanga na tindelo na mwana na papier western na mona pipo ko yaka ko contredire ngate na maloba loba ke na za mwana gombe na botama na gombe na ko na gombe na tindela ko avec le revient les hommes très important parce que un moment il faut arrêter franchement qu'on néglige ba finga bata ba kisensu na uti na mona vadia uto finga ma amwa ya kisensu eza nini banda to na YouTube bango batu batina biso bambongo ezaka bana kisensu masina des bonhommes qui collent partout gombete kapashula ba relation bozina ti mukolo na ba gombe ba okabela bino mais tant boye ba YouTube sika bande ba banda okabela bino ah c'est ça bana ba masina ti c'est ça soki na 2022 oyeba ina Daniel Masaro oyeba ina mutu ale oyeba ina batu nyonso biso beto oyeba ina Mesantoni Tshisekedi mais to négliger ne bato mastangu te c'est ça to négliger bato mastangu te to négliger kan lukate matetete de bonomité masina te petro Congo te ya solo to négliger te kapashula to to ba pe source na biso c'est ça to oyeka ba YouTube bata biso bandoti ne biso ba koli ba uta wapi ba uta batangu ti makasi eza bana batangu hein kapashula makasi olamu c'est le mot très important eza bongo kapashula eza bongo pourquoi bango kadi babanda otinde ya biso parce que bango nde baza bacourager babanda kokende bapoto kala tongo bazwa soni babwaka na mai baluka banzela bakenda yo mwana kasavubu ya banda nika lipapa nika ukazela poko obeta tour na blog olobi ba moi ça très ozo papa kapashula mais mwana tangu mwana kingasani ya oluka maison na ina zandu atiwa na télémission oteka ba papa na ba la gomme bala ba papa je suis pe belé ba se retrouver te oui ba se retrouver te na tanga kombo wa famille te po na lingi kachote et belé ba se retrouver na ba la gomme ba ça ba on zela te o papa kapashula bango bazaka nango et puis faut yeba ba orgueil bana batambongo ebele ba orgueilleux baninga conseil te baninga te ebele biso bazwa pete c'est parce que baboya ba conseil po bango ba nango ebele biso de to anango to sa nini c'est ça mbongo eta déjà ebele to kozwa mbongo nani to koyoka conseil ya nani donc ndenge eza boto tikaka kolinga ko diminuer batu to ko minimiser batu na moment où ba conscience na bino yebi que la plupart bato basunga biso eza ba musicien olobi solo la plupart bato badebi ya bacarrière ya bato ebele mpe ya son homme via lisi baba baza bana bakomi nini basunga bato ebele totanga bakomba bato ebele bawabe lorango basunga bato bavie na biso apocalypse 22 bienvenu kamba baza bana bamajoli kamba baza bana banjili ozo comprendre barelation toyei kosala na kimokolo ya bato ya gombe awa ya bagalipresidentiel toyebani ana bato ekomi kosala tobanda obunga barelation esunga biso mpo baza bana njili kisensu banani boya kotengela biso bato basunga bino na ntongo boyano ba YouTube sika mwana gombe abotami na gombe akoli na gombe akepoto eza banani barelation kosala na kimokolo bombo yosala bato ya fanta otika bana kisensu bavanda kimia ava tokota ya makambo mosusu otomboka ye nango te j'ai pas aimé. Est-ce que mon acquisition surtout mon bandane maman et ba kolo tableau ba eboti kala biso on to sepe na makasi ba différence ba différence ngo ezani ata ba longo li pembi ra pembi on esa ka kitoko ti OK voilà donc c'est un peu ça kapashula to linga ko minimiser batuté na ba conscience na biso to yebi ke bato basunga biso eza bato c'est ça qui opéra bien té hein ça qui bien té ça bien té parce que un moment na moni likamba bana et comme makasi na tangu et tout même na bato bazoya kofinga bana kisensu matete nini bango tu ba vivant na bana kisensu matete tangu de bonhomme et tout tika boy eza bongo kapashula
eza bongo. Oh. Eza bongo. Molo lobi très important. Mais quand tu as maman si genre parce que tu as tourné la C quand tu es kuna moi genre ah photo ticket la batou. Donc que non vraiment bien. Tu es bien actualité ne côté tout monde nano ba message ya Prince Babia contre Kisinjo na monde même sur hôtel yango déjà. Na uti mona ngo. Kapashula. Ya votre côté réaction. Kapashula c'est déplorable. Parce que na yo kaka Prince Babia un garçon respectueux. Un garçon. Na évité na mot français na bakisa sou nini. Yango kaka. Mais akenda ko bota mana katikati ya ba maman moko to évité to employer bango ba monini. Viens Jora, Prince Babia c'est le message yo publié yango eza pour nini. C'est ça. Pour ni bo sa ba beza salité bongo. Mais à publier puis ba post. Ya man qui est pas ta publier. Avant to kota na wana to banana na o to publier le message à Prince Babia. Boza bité mama be. Jean na bino baza ba Jean bateau to ko linga bino te. Ya solo. Parce que so ba propre banana propre moi na yo. Bozo sala bongo et combien de fois biso batalibanda. Bateau bola ki sa bango libanda ke bolinga bango mi bolinga bango pour intérêt ba kabela bino ba bongo. Bolinga bango na mo voité. Parce que en français, l'homme prudent voit le vent de l'eau. Yangwara. L'homme prudent voit le mal de l'eau. Yangwara, pero beto kitoko. Puisque tu as classe musique. Naebi. Ozo mona kapashula. Bon, Minerva à l'époque, ils étaient moins compliqués. Ozo comprend kapashula. Mais j'ai mon paradis dans basanga ça fait ça mon bala là qui ça mon français. C'est ça. Non, ça orgueil naebi lo connaît non ça orgueil. So na yebite na aucune émission na vie là qui ça mon oh non que mon émission. Na matina on a moto ti awa et on ti kala kana wili na moni le lope na yena ngolom puida voile le mal de yango penza ozo comprendre yango ça na mi soit aigle ba tu yoka ba vienjo il faut que zela ba on a ba mi soit aigle c'est ça moi na yo neve na yo comme le message pourquoi faut publier. Maman Clarisse Muyembi Ngatebe, il y a papa Guilain Ngatebe, na pesi bino bambote. Boza bato pe boza rapi na vienjora. Moi toli moi conseil ko ça yoka. Soka yoki tenga na sepete na mona maman Clarisse ebisinga ke na uti kutu ko tindela lo mo boye na sepelate. Parce que propre bana na ye. Azo sala bongo pona claquing Ngatebe na op Ngatebe. Ana facilité détruit bango. N'évitez son nom qui est non ma Kapashula. Prince Babia ça ne fait propre ya Kisinjora. Pourquoi vous traitez moi na bongo? Pourquoi moi na mérité bongo Prince Babia? A mérité bongo pourquoi? C'est parce que botomi na anka bato mabumu mabe. Ata mabumu ngombe za bongo te. Bino za mabumu genre nini on ba benga bino. Bozo traiter moi na ba manière wana ba façon wana. Auti superstar fa ba chema bo. Auti gali soki gali Cavani. Comment ça en est? Maman. Gali Cavani. Abima 3e na Vodacom. Mais le lozo il pas TP. Gali Cavani. Comment on dit? Bobo ngisaka na ba commentaire. Gali Cavani. Il y a mon place à ça étonné le maillot moro. Gali Cavani. Et vous comprenez qu'il y a Joe. Pour préciser, nous bien dit. Gali, ce qui Gali. Gali, on est là, c'est pas featuring. Oui, tout le monde est là. Il m'a troisième na Vodacom. Différence, c'est ça, il y a un Prince Babia, il y a 4e. Vous soutenez moi, Nabino. Attends, studio. Attends, il y a 4e, mais un talent. Prince Babia, il y a na Vodacom. Batutu bapuya qui Batutu et le quoi c'est pas ça biso moto yebito yebi na biso pété vraie version mais Prince Babia était dans ce quoi ça tout ça na été na Vodacom ba voter que petit kitoko interprétation nyoso lo ozomona a interpréter Vierambo a interpréter Baredi a interpréter non mais Prince Babia bimi 4e pourquoi pas soutenir na catégorie on a oya bimelaki
mais viens Djora au parvenir qu'on a un message oyo au public pas de comme lieu moi n'a choqué n'a pas sauvegarder ta message parce que moi ça va ça on a besoin bah écouter bino cher plus tard ya solo écoutez bango baba message na besoin écoutez bango pour ngasu na ndeko na ngai akabela ratisi Djora na lingate oh tika bo na lingate kapashula na lingate pourquoi parce que tout le monde a ndinga zo faire chier moi na bana na bango na lingate est-ce que babi bisikra batala vie Djora te ah c'est ça batala raete pour la personnalité nano o isa buzoba bolo bobenga on dit bo sa base eza beza buzoba batu ba ba yebino batu ba détester bino batu ba yebino mais on dirait pas comment ils a commis sur moi les sous côté la team nan c'est que wata tika alimbi c'était ba potana loko ba musicien ba linga kozana ba anti valeur c'est que ngana comprendre que capacité na zongela mamba bandika na yewe na petit musicien ndika ba linga ba bandika oui ba linga parce que tout le monde la plupart ba musicien ba diaspora linga bongo linga bongo bazo fa la faveur na bato bazo ko finga ba linga na ba musicien pona biso bato tozo ko apprécier musala tozo ko loba makambo ezo na ndenga bien pour to ba ko milieu du village pesa bolongolien to longolo milieu du village so za journaliste remarqué za la journaliste remarqué so za journaliste ya flatterie za journaliste à flatterie on comprend ça pas chula pourquoi bossa bon se comporter pour ani bon bon se comporter pour ani qui Sinjoro se comporter ma belle il fallait pas alors ça non seulement il fallait pas pour ni face à ngo pour y avoir une réaction après côté naé to yebi déjà que réaction après c'est ça ma belle to yebi que réaction après c'est ça ma belle parce que moi ça ça na merde OK na makambutu o ça ko s'est passé to yebi que après c'est un garçon respectueux to yebi que après c'est un garçon moko boye azana buso baté on se comprend to yebi que après c'est un garçon azana buso baté donc tu as vu déjà que attention après c'est ça déjà que Aza bien dit donc essayer de hier pour publier les biso pour que attention après c'est ça ma bien au sepelaté pas tu quand sepelaté bato ba nga ba sangana ba nu vie na ya au sepelaté ba propre mabumu na ye ba sala pour ba nu ya au sepelaté kapashula ouais au sepelaté toi na Malika Mania awa et je salue Sylvestre boss yeba mamba Canada kwenda vutuka tozana ye kala mingi te to matato ke visiter Canada pour bandi ko Canada ba peine besoin soumassement Mania avant de kota la dossier na biso on nous tata na kati ya téléphone yo pesa nga ba question ba to kota na soumassement 2023 chacun on dit abatu chacun portera sa propre charge nga na bakisi sœur na nga Sylvie la grâce au Yombo député honorable aza honorable te soumassement tika boy maman c'est quand on la bien OK place où tu y a un coco ya ba orphelin OK moi na yende maman ya ba orphelin OK moi na ya 18 ans yem ta orphelinat na yebiso ke to kota na subasima en tout cas si la Kabedi Zela Mania si c'est Batapoto si la Kabedi Zela Kapashula Kapashula zo zela ba pampers azo zela biloko a poto donc merci la Kabedi Dinda biloko toza na plateau awa merci beaucoup kata sila na asira yoki Mania tomoni internet yindi awa internet tomboki babi mutu alobaka te alobi botouche point sindi abina sepeli na ngai mpe na préféré bolobake na likombe na préféré bolobake na botaka te mais likambo mpaka remorka nde wana nde okosi manike soki okokamaka mozoluka soki oye lisumbala oyo omona na okoma penako elili na yo ezela mokolo te biso tobi fale pa na internet bayaka te il fallait pas faire ça silencieuse le roi nga nga même na koka manikie pour nga répondre te déjà non na monde ya kara na monde ya pas kabila na monde ya pas kabila Raïs Kabange ya lobaka ke mon minima ki soit na raté na do féliciter yo na féliciter nana ketchup tika bol na féliciter bino pourquoi parce que ceux na catégorie youtubers ceux qui sont na moto yo manika finga pe le quoi capable asalanga 60 émissions
émission. Au répondate. Et le mot exact à coup de Nanzela. Nui oyo viera mbona sindi ba potali na nui wana. De nui o ngai na lali na senginta me pesa nga motema kapash. Sikabo. Kapashula. Basalanga 105 émissions. Kapashula. Félicitations pe bravo. La jour moko. Félicitations. La kota miniature ya kende zonga. Na mondi ya Raïs Kabange, il faut pas peso ba pété. Au monyango Na yebi se que mo yaka ne miso la ta ba pété, la ta boti, la ta teni. Ba non la ta mo. Amo major. Non la ta mo. Ozo mérité. Kapashula. Nkolo nyo seze o memate eza o memate pon même na nkolo wana na memeli pe sindi na mwandambo pon na memeli charge o kokate o memeli akokite na memeli na ndamba nkolo Kapashula na opeso exemple mo typique obi question nga bibi so typique bibi c'est makambo bibi c'est que makambo ezo Kapashula na olanda bébé ce que c'est le bien bon qui ouais c'est un bien merci pareillement t'es la distraction merci pareillement pour auto violer territoire à bateau bakasi ba konto na solo la kaka boy ça tokende moi ya on a dit ba comme service courant pour plateau est important bakasi ozomona Kapashula o memeli sindi charge na ndeni pour kokite akoki kambango te moko kaka ebele te moko nebele traita batu nebele oya finga nebele alobe ya batu batebele bakokate te babima ya wili musheni abima ya wili musheni abima sinzi abima batebele babima te ngana na bima te ngana sele oyeto yete Kapashula ngako ye moko te bata 3 basalanga oye intérêt manike eza nini na kati ya faire wana c'est ça intérêt ya manike eza nini manike fali soki alala sindi intérêt na eza nini ntango oza komibenga toza warrior est ce que oza vrai warrior toza warrior masqué oza warrior te parce que makambo oyo olobi esepesi ba warrior te makambo oyo olobi esepesi président réagir côté ni wapi Jom tayebi singa invitation oyo pakazaka na kati ya ministère ya Raïs Kabange manike intérêt na eza nini olobi ke oza warrior te parce que makambo oyo koluka kosalir image ya président ba warrior Kapashi so eza na eloko nga na yo oloba te eloko nazangi preuve si na avocat na ngai ma avocat na ngai yebisa nga mo ndenge okebongo loba likambo eza na preuve soko loba likambo eza na preuve te na yo défendre ndeni à moins que o préciser te ozo comprendre Kapashula mais tant yo ko préciser na likambo ondiro ozalaki présent manike o ko loba ke fallait la sindi c'est comme si dans tel on a fallu ba kidana sindi ba image ba tinele ko ba photo ya ane wana ba kenda ko la na sindi exact ma bete nga so ba bi fallait la sindi c'est normal mutu faut na parcours à vie les passés à la présent pesant les ana ba tumesu ba bimana ba koka na ba vadio na ba vegle ba ta ba na ba parcours à liste na ba remorquage te bota musu ayo ka soni ba yo ka bimana koka même to ka fali autant na liste na remorquage autant aye o comprendre Kapashula mais ko ko beta li solo te o yo yebite o tia prince babia wapi manike pasi biso to yo ka pona prince babia soki pasi o biso to yo ka pona prince babia soki yo yo kango mo yo ko tia vie na danger te coûte que coûte eloko nga na retenir na vidéo ya Cindy na ko poursuivre yo toute la vie yaya est-ce que bika likama ko poursuivre na base na ngo ezani remorquage à Boutou Viera Mbaboyaki. C'est ça. Viera m'a stoppé remorquage. C'est des bibines en robe de nuit. Au moins on va ventir. Ça dépend de quoi. Et ça dit quoi quoi yo de ba remorquage. Et on la qui ça que Cynthia Brossa qui te quand na termine na mbetu Viera Mbabi qui sa vidéo. Ya solo Bon on kantani. O démentir. Ah bon on démentir te Viera Mbabi na ba il sait que là on est ba remorquango. Ko Viera Mbabi na yebite que fallait remorquer. Ba informer yesiko. Ba informer et puis ba nane pas paniquer. Moi ça va bien, na évité maniquer ex o yatika na ezaka babia papa Jonathan Kadima Zarate.
avandela biso abetela biso ke papa Jonathan Kanimba azalaka te soki akufa beta mpe lisondo obeta eba bebe nde akufa te yo ex no mosu akufa obeta lisondo eteka ya moninga moko pakanda na makambo pakanda na makambo te oza mwasi mabe oza ingrate mwana mobala abotisi yo mwana ata akufa ozobeta ye te obeta kaka mosusu mpo azalaki star oza ingrate mpo aboti yo ndeni beta masola bapapa nyonso bana nyonso babotisa yo ozobetaka ya babia po ata tolobaka pe ya son âme babi ondie pe ya son âme tolongola alobi ke mwana alinde mwana na ye nde te na quartier latin te bo eske nalobi kolinga mwana nao na quartier latin te yango epuso ya kobeta lisolo oyo likambo oyebi te alobi misuku babombe ezali abilimisa ye abe aza mvuluzi toza na posa manika ke na bloc aosala direct na bloc bon nga manike na bloc donc lia brochette sindi yaka tolingi bongo live na bloc manike bima penza na tibangu na kini marché bon sindi ngayo na osala live na kini marché na fani na pesi bino 40 minutes asela biso live obomba mate ya kikuku te kapashula personnalité seka bangi boyo katini ya bia lo ba ida esi kapashula même bible esenga biso liberté yo ebi te nde tosala bato batie makelele mais sase toyebi toa na liberté ata so ya bato bazoloba ekoti na mission toa na liberté galerie présidentielle ekoti na kati toyebi ne papa Anthony Tshisekedi mutu abenga yesu aza te donc toa na liberté mama likamda Anthony bongo nde nafandi boyenga na ya finga papa Anthony Tshisekedi nakimi mboka ti mivo na vana njala ke na finga mutu nake kobatama na batami no nazana njala na batami lisusu surtout likambo kobatama kozana kimia na Kinshasa pourquoi kolinga ezebele na pourquoi zingi komisa obimi bimisa ridicule pourquoi c'est ça kapashula eza likambo moke te soki bato baza entoura manike baosepela bazoseka baotia une erreur manike ovanda na prison Jonathan Kanimba oyoka pasi pasi babe onyokama oyoka pasi mwana na ye anaza jeune fille bato baosepela asali bia abimisi babalobi toboyi te po na para baba mpe na okota na bino décortiqué na 4 parties nasepela no nde mpo na bongo na décortiqué munoko na nga moko kapashula sauf que naloba likambo nayebi c'est ça manike so aza mvuluzi abima na bloc alobisa biso ke toomela na bloc ngai oyo naosala direct sindi yaka ata yo soko oya te tindelanga ta bato otonimaka ye aza mvuluzi alimwaka kapashula totika baaventure totika baaventure na bavi na biso oza mama yeba koentretenir mpo na vie ya bana na yo babiso lelo tovivre na bagrâce bamama ya biso mama biso akufa atikanga na lupangu te yango nazolela pa mesa Anthony Tshisekedi mama akufa atikanga na lupangu te me ngai nakufa ata natika mwana ngai na lupangu ozo comprendre nazolele pa Jimo Paradis il faut bosser dire za papambola yasunga yo biso tokufa totika bana na biso ata na lupangu c'est ça ocomprendre kapashula eza bavaleur morale valeur morale na yo eza nini c'est ça valeur morale bato kokota na sincère bakomprendre biso kaka makelele oyo bocomprendre loba no malika eza bavaleur morale eza nini yango otavia bana nao na danger mokolo okufa mama bana na yo olingi bato batika na mauvais souvenir ke mama banga azaka motema mabe ofingi bato nyonso na YouTube ofingi catégorie nyonso toyebi te so eza na moto nini oyo na ofingi te apart na YouTube towana bamongole te poso mongole mo babimi na YouTube ofinga epe ofingi bato nyonso mama respecte-toi, c'est quoi? Mbongo sombaka via français bimi. Zona bimi si français c'est quoi bimi c'est quoi c'est quoi ça comme histoire? Moi ça va français mobile nanga la kisenga na ndaku na yo beto lo émission. Na comprendre. Ngama mba français taningata. Nessa c'est moi na kola éducation ya kolia vie à venir futur na biso pour pas kitoko. Kapashula. Hollanda bébé. C'est quoi ça comme histoire? Toko pe maté. Tozo pe maté. Ben si tango de pe banda na YouTube. C'est ça. Eza nini yango? Communauté linga bongo zo sepela ba vie. Ofinga kina 1980
89 ofingaki na 2001 na 2002 na 2023 na début mama okotala venir mwana te mwana oto bima na Vodacom 4e mwana na talent yebi koyemba abimi 4e hein yo nde kozamba rôle na yo eza oye mwana nga bimi 4e na Vodacom ana facilité za talent za na voix bato totia cagnotte yo sengaka mpona yo lia yo sengaka mpona intérêt na yo mpona intérêt bana na yo sengaka te oye kovanda boye te bosunga mwana nga Prince Babia akota studio bosunga mwana nga sala featuring ata na intel bosunga mwana ngai abima sala ata boye susu biso toyoka mpona na Prince Babia Babia bimi na Vodacom kuna biso toliembonga Babia ata 1000 francs Babia tolie. Mais pourquoi tu as pas Suana? Il fait partie de ma carrière musicale, artiste musicien à Congo. Le lot de mon Jacob a été la Kaiwapi. Si Jacob qui copie ma première, on a dit que c'est Jacob promotion. Ah oui, Jacob a salé l'autre. On a dit que tu Jacob. Il y a beauté Jacob, Jacob a salé l'autre pour aller. Maman et Jacob a dit que il y a les nains à Moussala Moanaï. Bah tu comprends bien, c'est la presse d'Angola. On appelle ça Petit Fali. On appelle ça Petit Fali, bah même Petit Fali pour prier maman Petit Fali à ça rapport à Moanaï. On sait que Moanaï a évolué. C'est ça. Prier ni no sala rapport à Moanaï. Prier ni no sala rapport à Libonde les maman. Bah biso bali maman biso akufi après na bali et comme ina bomi maman pona zwa libala et ça va prier maman biso sala ki pendant tant nyonso nga mwana mutu biende nazo yenga yenga na pota na mais maman biso ta mabolongo na se tala siko retomber maman akufi après nga na yo bala c'est ça et ça va prier maman biso sala ki même na tombi na pesa vanda occuper mana kimia prier ni yo sela bana yo ata le soko kufi bana obatika ko vivre bonheur na sima na yo maman zakabongo te maman zakabongo te tata moi ça zakabongo te na kama kwa Prince Babia bibi na mabuma mabe ya makasi hein bozo baby sa vie bana biso to otala si bo baby sa vie mwana na bino Prince Babia bo ya ba biso ba individu bimi na obili hein Kapashula oui et monsieur pera makasi biso ba individu bo traiter biso comment yango kwa fani ba individu nyoso finga na YouTube c'est ça. Vous comprenez? Mais maniqué, ceux qui vont continuer boyer, Nzamba limbi sayo. Parce que biso va prier na biso za Nzambe ata la carrière à Prince Babia. Makas. On va te gas mbiza. Asala ba moi ba récolte te pour ba vote. Gas mbiza vanda a benga tout le monde de ba téléphone. Ba biso to boya convoquer biso. Donc nous kato intervenir ata pour na carrière à Prince Babia. To sala ngo pour na Prince Babia. So les avec pour na yo ba tu musu banga ba sala te. Mama zaka bongo te. Mama bongisa ka venir a bana ye. Lelo ata zate le bibana nga ba vivre na kombo na nga. Ngai lelo na kenda po camarade ya mama na ngai. Na kebe ba kabeli nga linette. Oh awuta fwe d'ici là ba pesi nga lamba. Eza pour mama na nga zaki bien na bato. So mama na nga za problématique ba ngeba ndo kabela nga. Jamais. Ba ngeba ndo pesa nga. Mama bongo ya motema 2023. Jésus revient bientôt to zela wa to lobaka to ignoraka. Jésus revient bientôt zo ya te. Jésus revient bientôt. Mukolango okotika la bo fandi bo kiti etika li polelo se retrouver na moto. Oh, sombele, hein? Ça fait très magique, on a makambo eza. Français na likambude. Et vous avez likambu ya sombele ya likambu somote Kapashula. Nous on a YouTube mon côté. Hein? À kokite. Honorable. Honorable lobby. Yaya. Na longoli no maneke. Ouais. OK entre parenthèses. Na té entre parenthèses. Cindy sortie médiatique on a Ezalia. Viramba stopper remorquage. Oh, yo salaki. Bon, il y a un pyjama. Oh, maman. Eh ben pas comme ça bon. Na lobby hein. Na vous vu que boutou ya boutou wana ezaki y a veillé sans prière. Sika boy. Nuit de prière. Oh, to kenda veiller il y a prière, mais il y a bango ezaki ya sans prière. Pakabi hein. Abi veiller de donc okumisa la kumisa yo. Chichotement, ya ko swana ko kende ko zonga. Ndezaki ya jour. Na bien, on aura pas comme mana nuisette, bébé on est nuisette. Abimi na côté mon ambetu. Eh, quand dans les aïta monsieur un pakabi no simboté. Bongo kanda bongo za nini? Eh, quand on kota du chose chocolat, tu peux maquillage jusqu'au répondre à mutupe na ki madame. Sindia boy ko répondre manike na ki madame. Aïe, oye. Oye. Na pyjama. Attends, il peut la maniki. Remorquage ne vient en baboy.
Abi yo faut que tu saka likamba remorquage. Donc obi keza ba basi musuka masomo musuka bete bampaka bango te. Ba beta te. Kasi yo pe pesi kanda ngwana ti. Yo l'école ba te. Il fallait le bava. Yo musicien nga lia yo. Oloba nga te. Ba ya ko surprendre nga na YouTube. Que moto ko na saka la message ande comme les vieux Rambo. Écoute que la position nini azaki likola betu to likola kit sini na comprendre sini maman ngana yo ba pena masika zo ba est-ce que c'est solo dala yo mo pena des abo o mo na buta lelo elo o sala mate dala yo na tongo que des vidéos dala kapashula aussi pena kapashula sombele na likambo sombele akoka gloire te eloko wana faut que loba. Mais ce qui est Gambo manika ekoloba. Ya lokuta fait. Faya pété. Comment mutu okoki koya ko sala droit de réponse. O balobi ko bimana mutu wana. Il fallait pas. Na bensi tinyoso basala yo. Oyate. Bafingo kisita, bafingo makambo belé. Kisita kutozimi. Na bien, on dimi ko za kisita, on dimi ko za mona kisensu. On dimi bensi tinyoso. Mais kola na pakando boy. Okoki de mati na YouTube te karanga na est-ce que biso basubasima bato baya babete bandika mo boye oui normalement paka soka na confiance na nga c'est tout okomi moto esili c'est tout biso se bayela biso babora bongo bayela biso ezanga te kapashula ezanga te bauta betanga subasima akala te awati olela moya to ebi na pekisa ki yo na koya ndenge nini komekaka te biso tosalaka makambo mais c'est ba double discours te lokola basele yo komeka te na 2021 olobaki boye okomisi fali na 2022 ochange langage komekaka te eloko wana so babeti yo biso toyaka oye toye zala makasi zala makasi na baargument mpe zala makasi ntongo olingo déstabilize yaka mpe makasi so oye makasi tokoyi so oye makasi nga akitisi yo ozo comprendre siko sindi ntango yo ye mpona kosexplike ke mpaka fale aremorka o te ya lelo nyonso mpe basexplika te epuis oyo korépondre nani moto abanga ya wili musheni te afinga ya wili musheni abaki adeverja ye eza kofinga te moto adeverja te mobiki adeverja o eza kofinga te najide te mobali nakala ya jaki ta batakende apona tala bato yakende apona bajide te molopo baye wili musheni abefesa vera modesa akrekamanike na carrière na ye abimana mibali bilongi mabe te po yaka otangaka mibali ya bilongi kitoko neti bajide te baye wili musheni bongo bababi ya ndonga abimana mibali ya bilongi mabe te po anya bomba mibali ya bilongi mabe abimana bango abimisaka mibali ya bato ya kitoko oyo baza na bango ya wow aza moto déstabilisation il fallait pas sinza na mentor biso tokalisa pena aza na bamentor mentor na evie rambo moi ta conseiller yo sa vidéo s'expliquer bongo vie rambo otika sinza zo mentor ngo aza nani vie rambo kotinda pena métis noir azo mentor mosusu ape se conseil nini bozo vie rambo mentor na opermettre sinza zo oyebisi ke yo nde na bona moto bokoza te ya solo mentor na vie omoni mambo na oloba tokenda conférence de presse na kosa toyebi tokenda conférence de presse na investe yo anda atanga avocat zala kaka bongo osala nini osala nini kapashula tokenda conférence de presse na investe Jérémy Louemba oyebi soko otala ngai abike nakosi makambo te Jérémy Louemba vie rambo azoya olake koza image ba vie rambo yazolanda sindi avali kofi ya tolo onokosa te alinga bongo vie rambo beta Jérémy likofi ya tolo Jérémy pumbwa kuna malika na comprendre te vie rambo beta likofi bakanite na osaninga bipapa yo ke na lito ya sindi okelukani ye mutu ye wana le concerné ke yezo interview kuna yo ke kolanda sindi apo yo ebite kuna eza intouchable pour dire que soki sindi ayoki mpasi nde batraite bongo bongo babizo bango basalela biso bakamera na vie rambo mare azo ayoka mpasi te mare apandekota ya likangu te mpo nga ata mobali nakosi 70 na olinga bayibanga ye tika boye mpona nini
na nunana yeti ata komo suba bilamba na nunana yi na linga ba yiba yete donc ça na jimo bongo jimo des abo ti ba koka osuma na misu na nga osuba misu na nga mona sokole pour le meilleur pour le pire pour le pire ya mabe penza ya solo ya mabeko ah moi c'est malade moi bongo po ninte e bele ba tula aba luka bango c'est ça ba luka ya ko tula yo so mona jeune fille abi ko nga bu na ngeza ka papa mkolo Bakoma, tu as le comment? Pona mbongo ti. Ah. Pona mbongo. Bozo mbongo. Na peso papa mkolo 60 ans mbongo te ozwa ya pona na ngaba. Ozwa ye. Papa Shula. Pona mbongo. Papa mkolo 60 ans. Azanga jip. Avana na ngaba. Azanga jip. Ozwa ye. Ane lokote. Ane temsu pusu na isa la kika mwani. Ozwa ye. Mais si vous papa me croit sur cette avant la galerie présidentielle au Bambangu. Au bout n'a rien de payé, mais il était. On l'a dit qu'à bon mbongo. Il y a voilà ça. Si nous sera venu jeune naie, ba na jeune naie, ba banda fi na bango. Ba construire fi na bango ba pour mati ba ko ma koko. Ata mobile na ça na sécurité ma jeune le quoi nga do construire. Ben oui. Oh. Ben oui. Oh. Essentiel la sécurité. Na moi si na ba construire lobi mo ke na kota comme sécurité na village c'était pas bon dans Paris. Oh Papa Shula. Oh non ko c'était ya ngode na ye bisayo. Oh Papa Shula dans Zamba atei nanyo la reine. Oh par rapport à mère etei mère papa qui m'a vidéo pipi ya mukie swaka omoni biso dans la posa elo balingi oliba salo te ko sala muninga te ok tango bini ko sala ba vidéo ya ba bis ya ba bisu ya ba embrassement vous pensez que choka maman lia te ngana ko yo témoigner jamais que mère lia bakabona vierambo ko to na pour éviter biso to yebi mère lia bazala na vierambo mais tango vierambo ela biso ba vidéo ya embrassement yebi sanga bo uto na mukana mutonda ku moko bo ina conférence de presse bo bi mependa ku moko mais o yesu o liembanga on dirait exige que neto ke ba caméra to etelemi lianga mbanga o kisinjora yemba Papa Shula bébé ngana kota ya likangu te na kota te ozi par na bino mukolo mère ali oyo c'est biso ke baza ba divorcé mukolo mère ali oyo c'est biso ke baza ba divorcé to trouver nyonso vianga mbo basala na bandika te to trouver normal o comprend Papa Shula mukolo mère ali oyo confirmer biso ke bakabwana to trouver nyonso to mona eza normal Papa Shula to au moins na vie la minute attendait à bimi bon pesant normal hein oui bi na bimo la reine ne mère ali abimi te l'autre ne sindi abimi maman se défendre à quoi se défendre nani la remorquage na remorquage na remorquage maman ndenge ezala biso si toyebi ke remorquage ezalaka mais bango balela biso ka papier soki baofficialise yango tomonaka wi baofficialise eza normal ozokopa Kapashula Kapashula esaka pasi ndako yo tongi bavandi mosusu bazoya biso bacommentaire o mère alia pa boto ya mobali bato moto mère alia boto ya mobali aya na YouTube ntango mère alia boto yoke mobali aya oyesa biso ke mère alia boto yanga mobali Kapashula nayebi seko na émission touta osala bolingo base nango eza vérité na bolingo so vérité eza te bo eza bolingo mosusu mpe esali 5 à 10 ans ezalanga mpe na vérité te eza ebele mais vandi 5 à 10 ans mais sans vérité lokuta na lokuta bolingo so eza na vérité te yeba suka nango kaka epanzana alia nanga nakolia otina suka nakotonda te ata batie mungwa to pilipili eleki nakolanda yo te mais viens mo faut expliquer biso baza sous te faut expliquer biso baza sous te poto tika métis no pe kimia ozo ko pe Kapashula poto mo yo c'est biso ke mobali ndalinga mwasi te eza na basi misu pe pona ko détruire couple ya mutu te ba yebi ba lingyo bobi te na détruire couple ya bi te na ile musala ozo comprendre Kapashula yango na bébé ça fait très mal et puis si propreté et ça dit propreté il fallait pas parler kaka yo répondre maniqué il fallait pas suba yao bidi ko ya ko
kotuka batu baloba te maintenant makambo oyebi ke kohonoré toyo oloba point parce que honoré bango te fallait pas honoré bango toyo relaxa biso mpena ke bozalaka na virambo bobimaka bozalaka maniko bebiselinga makambo kobebisa te na kopoursuivre eloko ezobomanga na kopoursuivre yo toute la vie kopoursuivre mo wana ebimi mpona nini na kanda ya nini na remorquage kasi virambo boyi ti ndazana mikobo osimbe te fo aloba vérité mpo apesa na baraison valable yango moni abini na kopoursuivre yo toute la vie kopoursuivre manike fo aloba vérité loba vérité makambo olobaki eske nga nalala na fali parce que fali oya te fali oya te na minute esali mpe lokwa aganye mpaka lobango te ebanga moto aremorka banga moto aremorka lobe olobaki na oevante loka yo moko se retrouve na makanisi bibisa eloko wana bon avi ekangi vie ye moko ekangi ye moko moto ayebi nsima mokongo na okoleka yo banga moto aremorka moto azoza na ye mais vie aza na méchancité makasi oui elakisi na video sinde ekosalela biso na 6 heures mais ye déjà ekota te makasi mbaka nyonso eloko wana ekotaki omoni baza na tourbillon oyo ekotaka bongo ali ya pa vivre ya kimia bongo mpo ani te mare ali ya motema ezokaka ntongo midi mpoka video ya mbrasima na conférence de presse video na arrêt de bis video bizu na nini kuna na arrêt de chaussée bizu nzambe akoti likambo ya mare alia bokota te mpo ani bonzambe makambo bamétis nde akota te akoti bonzambe mindela akota te akotaka bato mwindo c'est ça akoti mpe ya mare alia akoti donc kapashula eza vraiment pasi olobi bien na retenir baséance eza ebele eza ebele makasi mais manike soki aza mfulu eza bima alobaki naza koto naza place boye yaka boya olukanga totala sikoyo so mpena ya limwaka sikoyo mwa lilobaka sipo na sindi liloba mpona sindi nana liloba oloba te bakontinue ka guerre nga liloba ezaka mingi mpona bafemme marie epa mama epwina mpona bato oyo tosengaka bozala na patience la patience mpe nzambe akopesa bino mibali na maîtrise mama moto oza désespéré omona o batampo esanga na elongi o mibali bakobalanga te o nakozwa libala te mama nzambe so tala babénédiction ya biso ezanga baplace balona yango esase nzambe aleki soka na nzela wana esase nzambe oriente okotaaokoti mpo lokoti yango ozwi yango bodésespéré te mibali ya bato nde touti oloba ezalaka na ndika ndika mpe elandaka kaka mpo ntango sombele ekoya totia kamera tokumisa te c'est ça biso tokumisa bato bandika te oyibaki mobala bato songolo kuna sombele ekoti tokokumisa te parce ata kapasu na ndenge aza na ye na mpaka na ye toyebi te nakoya kokumisa te nakoya koloba te mpaka kozwa mbala bato te aza ya nanga na opesaka conseil parce bato suka nango ndika ezalaka tala ndika na 6 heures na robe de nuit abrose te asokoli te mpo nini mpaka lobi en tout cas remorquage eza te awa remorquage eza te fo opesanga explication et surtout kombo anani ya fali toyebi te tokoyi mpe koconfirme o manika alobi te mpo eloko vie rambo ayinela mpe fali toyeba te point d'interrogation ça reste à vérifier donc c'est même bakanga na omanike mpo ayela biso bapreuve toyeba eza esolo to eza lokuta donc suka nango eza tosouete malaya mpona manike te bakangeka mpo toyeba vérité toyebi mpe te ya olobaka ya lokuta ti oyebi ebe bien ako manike niveau bapardon o manike on dirait chauffeur à D57 à tout ma voiture à Lix. Nako poursuivre. Langa jonga nakangi nako poursuivre. Nga kanga kana ozala ombre no do elili no evi. Que c'est ça bakanda te mama kuneze ko yinda. Yezo mona ngo zaba je. Ezalo kwa ba beti paraka boy o. Bona ba beti viera mbondi kofi na motema. Nde abeta Jérémy. Nde abeta akaba paka balinga boko toyebi jelimba eloko odendela na ngoma azali susuba Jérémy makambo eleka po 3 ans tala nzambe eko revendiquer na 2023 lifosi oyo ozwa kolela to
mpasi ya babeti kirabo motema ezozoka wana eza likofi oyo tobenga kungufu banga moto aremorka mwasi na va na moto ayebi nsima mokongo na o banga ye ya jo nayebi te so elobi mabe ya jo golwa monene na comprendre bato bandika baye jo ya jo conseil tozopesa yango oyo mwasa mutu te c'est ça taba yelo subasima bato na miniatine ana eloko justifie te mpona okota yo te na kota yo te nga bato bayiba mibala bato basia bato na okota te ponga mona uta ya bavi wana na bima nanga nzambe nasenga nzambe apesanga mobali nanga likolo ya sapatu nanga nakota na kimia na conseiller mpe bandeko nanga basi soki ozobima ya mobali ya bato eza circonstance osomba syllabis osomba nini et tout consort mais nzambe so akuteli so na mobali na aza sécurité zwa ya yo yango wana ata tosala sécurité baopesa $100 kokoorganize ti bokoma mpe plafond ozelaka te biso tozalaka na mibali na biso topesa bango baitinéraire mbongo oyaki nango sala ekomi o mon mari obengi mon mari mais moi so asali azala base bongo oyebi te c'est ça bokokufa mabe bobandobimaka bavideo boye na 6h oyere mokage oloba yo ozalaki manya basalitation bana tosisi basalitation eza te lelo lelo subasima kaka deya tobwaki bato nyonso na debi Chanel Mayunga bato babengi babimalika tozoo na kapashula esali bien oyo tobandela oyo tosali kaka mwa elo mo ya bouillon toya eloko oyo tosali ya bouillon mpo tokata actualité mais toya mpe na pose mais Anthony Tshisekedi botila biso courant na galerie présidentielle. Merci Mania, merci Joe Mystique. Merci beaucoup mes chers au paradis. On a pas mon français au pesa ngana et ça la combien et ça combien et danga français et ça ba moment open et ya kate mais yo et danga okangisi na ona mutu na matingo moto et TV. Donc merci beaucoup mon mari pour na ba mon français sunganga nango et ça la bien et ça la bien kapashula et ça va valeur ouais et ça bien ma caisse et ça va valeur na kende ifasiki te na kende ifasiki te mais sono sa musalo bien parce que na yo pe arrivé là pe pas tout non pe ba vraiment pas mutu mo o ya yebi a tout non pe déjà to yo mi lobe là déjà mais il faut na lo na ebise na bolingo vérité faut mi lobe là na bolingo soki vérité za tata ko vali 10 ans boko sana kaka o azo ko mais bombe ya ka ko yebi suka na ngo bo ka donc bomba na ya ko vérité za kita pour panzaniti pona ebise que na couple bien ngona sindi ko désir ko panzana pour vérité subasime za kite la vérité zali so bikama eza lokuta na koya ko s'expliquer ti solo dana yeba na ebisi oviera mo babete likofi na motema eza kozuka Chico, nani jeune garçon, jeune tonton, Subasima. Oto yebi ke na couple lifa, nana ketchup bafana, motema o ndamba pesa ye, akotika ko na YouTube te. To vanda kutu, na lobby kapashula sko sindi pona ko supporter le ko na te. A supporter te pour nini. Na kota na mukia vana to kata ye jo. To yebi ke do banda plateau. Nyoso tu galerie za ebiso nyoso. Kapashula. Akangi mutema te poani oto mona ko tu niki aya o ana zeme afali ngaku ba posta paka na ba page o fan pena na ndaku poa ba poster paka message apaka na hoya mais okoki ko leka te ko répondre bato banti valeur nana que tu bazo ba pression makamba lokuta to mona te ba leka po mama so nana que tu baza mutema te niki aya kana makamba lokuta na yeba ya bima te nzamba abatela bino pe biso kuna na nu ya viera monde baopotana biso tosengaka nzamba apesa biso mitema monene bango bapotana mère ali ya papema aza motuti tortire eleki ofanda moke boye bizu kuna na conférence des princes embrassement eloko boye place boye eza po anini te na condamné tous les 4 coins bongo te ouais merci Joe Mystique quoi dans l'autre sucre Capage TV Capage TV